Ah, bonjour la famille, bonjour à Cindy Love, bonjour à Coffee Love, et tout le monde, bon, spécifiquement, bonjour. Place nous sommes aux alliés, en tout cas, na spécifiquement, beauté. Na ibike bino boza ba abonné na biso partout botalaka biso na YouTube, na TikTok, na ba page partout aux agneaux abonnés. En tout cas, na pesi bino ba mbote ba OP bazana abonné bo s'abonnaka pour ça la bien grâce na bino nde ba message na biso ekendaka partout la famille. Voilà la famille, la team nae to sola mukie concernant makambo so oyezoleka mais na pesi bino mbote na pesi mama na Poutine en direct de London ne wa bing FBI na pesi mbote mama Lise Mwasa Mondele na pesi mbote mama Chati nanga moko motema ya papa Jonas bisous mama place bozali na ebike rencontre kala te na hippodrome toko kuta na mama Bena na pesi mbote mama Julia de mon cœur papa na biso Freddy de London na pesi papa na biso papa Ange de moi-même papa na ngai ya bolingo ya motema na pesi mbote papa ladi kia la papa eti mbote to zeloka na hippodrome mama to sala rencontre monana et ça la moi bien ba sorti pe ça la bien tala bino Bovanwana balandi japonais balandi nani Olomide, tout le monde là, Bobette, Boza, Peza, 4 makila ya famille, en tout cas, ça bien même, mais t'as trié même, il balai, et ça l'a bien arrivé, na bino, papa ingénieur, tout coûte na maison, bombo, et ça la biso bien makasi, en tout cas, Boza, ebele, ba open na bosani, bolimbisa, nazana ba brown, côté ya TikTok, to comment te uta, na YouTube, to comment côté pa ya TikTok, qu'on a balobi Cindy Love mama na biso bron na peso mbote mama Nansion na peso mbote mama Jess na peso mbote mama Kazibi balobi yonde osimbi ba Cindy Love na ba dossier pe mate ya pe ba conseil pe ko tokolo mama Tazibo nga vraiment bata brazande c'est ma famille penza donc pour talara moko papa na biso kabola ba konte pa bike ba ngonde ba sala ya oizo leka bato o bazara bato ba matière wana ba kabola ba famille bato ba kabola na bikolo ya biso to za kona te biso bikolo no so sangisa ya to za awa boya to sola to sala ba conseil to pesa na pe ba idée. Et ça la bien de proposer mon ba concernant bato o mususu baza pona ko boma ba famille bato ba mususu baza pona ko sala réconcilier la famille ba mususu baza ka wana ba monter ba boma ba famille baza makila mabe ba boma bazo sala tout ba contaminer na bato tout po ba boma rapidement mo boyebi ana ta réseaux sociaux o ya za pona ko boma ba famille o ya za pona ko sala ba réconciliation te o ya za ki mbanda musique ne muté soin sala ba c'est ça donc faut ba ko sala ba distinguer wana mais o tozo boende ya ko boma tika makambo ya koboma ba famille po bino mo aussi bo boma déjà bo si bo boaka bana bo kiparate na to mona te mama boaki bana mais na kata réseaux sociaux a to moni ba mama boaki mwana po ni po mwana peut-être a sala ki boy mais mwana on pas zo lo bati le za bongo te po ba sala ba marathon na ngona Rwanda ya on ba zo la rambo le ko la pe tika mwana pe za donc éthique il faut ça la pe bon pas quoi ko jota moi kwa na ye o ba lo ba nzenga voilà la famille na pesi bino toye pona mingi pona mama si koloba pona likambo mama si kaka nde to loba ba famille mama si aza molongi aza ya nzambe mwana noso a utaka na étoile ya nzambe na ye ata azokola ata abali ata zawa pe ata sali nini mais étoile wana ya nzambe elandaka ye kaka elandaka ye partout o ya zokende. Tomona ki ba mafinga eyaki ebele ta mo pa wasali sorti les sous pona ko expliquer pour bato comment ko ba divorce ba salate divorce ba sala divorce te bino boluka bitumba mo pa lo ba ki proverbe mo wana leki na ya partager mama na ya lo ba boye bitumba o yebe ko longa te ko sala rango te ke obundango o yebi bien ke bitumba o nazo bunda na ko longa te ko yate vana na kwena yo telango na musika puisque oyebi ke bitumba oyo okolonga te mais yo sa nini obundaka bitumba wana boyoka mo pao maluba mama na ye bisaye mama biso atika biso sema bene boyoka alubaka bolanda bien donc mama alubaka nanga alubaka que etumba oyo oza sûreté que oko gagner ko bunda yango te donc soki so bandi etumba zala obligé me sentir obligé car il faut gagner yango soki te vanda na yo donc maman alobaka nanga
alobaka que etumba oyo oza sûr te que oko gagner ko bunda yango te. Donc soki so bandi etumba zala obligé mi sentir obligé car il faut gagner yango soki te vanda na yo. Donc voilà la famille wana eza maloba oyo mopau akanga ba proverbe wana wana kutu mama ne azalaka me mama amiyebisela ba proverbe neti kabiso tozalaka mama nanga makami bele alobaka nanga nakanga yango pe na za bosho na komi na mwa place moko sengeli ke na pesa mwa liloba wana au moins na pesi. Pourquoi pas likambo oyo pesi na temps oyo tozali wana eza na page mama Arifa so kiti ko monango otako partager encore lobby avant-hier partager ka avant-hier. Pona nini to moni ba bitumba oyo bana o babandaki mwana Didison na mama na ye to moni babandaki bitumba abandaka bitumba kokene kokota na ba page ko sala ko commenter bande ko nga elo mona na loba bozolo bakete makambo ese sili oui makambo esi nango mais il faut to yebisa ka bato mari o bazo sala ba projet akoya kokota ka makambo abato. Ce que zalaki ke mopa wa senga divorce moi so na ndimi tala nga pesa e ayanga pesa ete ce que zaki ye mopa wa senga divorce alanga pesa mopa wote ayanga kanga motema asala tellement izalaki complot na bango oya salaki esenga ke ya senga pour mopa so eza rapidité ninga ibaki ba ko kabula ba biloko ba nini bilimo boyebi ka makambo ne po so to lobi date oyo moi so na senga divorce pour ça ko senga pa matata na bango bona moyo wa date so ezaki ba lo ba histoire ba pesa na date ni na tanini mopa wana yeko beta ka mwa ndamu na ndepe ba kati mwa moto po soki ba continue ki tonto ye ba nyonso mopa ile ngalo pas ça déjà déterminé ko fait l'homme là ça déterminé à part hippodrome na ye ala ba déterminer ko loba po buzo beleka ki mingi bato ba komeka ko finga mwasi na ye bato bazo finga même ye moko ko loba nini na ndenge désordre de contact na kati ya famille na ye ndenge bazu mwana wana esprit po mwana na za wana zako azala wana singa mais aza côté moko kali ba bende mi pa ba warrior côté kuna ba kangi kuna siko er mo sa ke soki na ye kota papa bato ba warrior ba ko humilier ye c'est mes papa battre la ye côté yo ba finga ye moke mais azalaka toujours kuna pona nini po amikendela kuna soni azomona tendeli na kozongela akende ko sangana ba yini papa po bazaki ne benemi bino mozolo ba hotel leki na nini tata moko mama moko leki ni tango ya zala ko kende kuna pa kofi wana ya ba noza na droit ko ta ko saka na ba to akanga mo photo to bazala bien non po bazana matata monikete akimila kuna po apesa papa na ye passe na ye mama na ye so ba yeba ba kosala ba famille na bango ba kosala makambo na bango fale banaka la basala apo bo monike makambo ekomi ndondo mama nike ba binise ya papa mwana te aza papa ya nini te bokende kuna mama na ye mobile na ya bimi kuna bake bunda soki na mwasa mbokani soki pendenge nini ex mbokani soki pendenge ni to yoka ma mobile azui nyonso wana bazomona ke ba komi pesa coincé ti mwana na bimi po ya koloba ko bima pe abimi apesi ne pe papa respect biso beto kotika te toza ba mama tozo dike bana o batikela bango baza star didi za star bana ebele balandaka ye neti bana makoso wana batalaka ye siko ba mona makambo sala papa na ba po e contaminer nga pe papa na foutek bino babiteke makambo sala na réseaux sociaux e contaminer na bana bato pour éducation ezalaka mabe ti abima bongo ya koloba bongo elekeli bango po makambo manike bimi banini ali bato pe balobi c'est que yango sala papa na ye boy yango kele pe binemi papa na ye boy moka monika ke mato elekaka motute mato elekaka motute tika na bima pona ke ko défendre moi moke na ke lo baka divorce ba prononçango ebela kala wana ba fingi papa na bino ba fingi mama si banda kala bazo finga mama si pourtant bazalaki na bombana ye pe ayebaki kuna pe ayebaki babanda ovana bango bia mona muzina kwena ye ayebaki ke oyo azambana nanga basalaka musala na mobali nanga bazo kotela ngambo yo za kuna talaka bana garder silence oyebaki yango bien ezali kamo étrange te oyo komona ngo étrange poste ko ebinisi ko yo obana kocha peut-être mal à l'aise to nini mama si avandaka pe na kwena ina respect titre nyonso bakopesa ye akapela nyonso bakopesa ye ya nzembo akoyemba puisque azalaki ke ndenge ezosengela bongo mosala ezosengela bongo fo bayemba boye fo yepa yemba boye ata babanda koyemba bolingo na bango mama si bandakala mpe na mopao bazoyembela bolingo na bango
ndenge yango ya nzembo bokoki te yaya oyo kobimisa ke divorce bakonsoma mona mutasa la vie na ye batika mama na bongo papa na yo yo kosenga batika mama na yo abongo papa na yo papa no ne ba continuer pa na ye basakanela okopesa message pa ba waro te kuna pe botika papa na nga na lingina za na katikati so no keni na papa na nga na kei so pe na koya pa na bino lokola pe na za fanatisme lokola tala ba musique na koya pe pa na bino pourquoi pas osali ya mote oza mwana mabe yo nde muto kote si désordre nyoso didi yo pe muto fongola ki pesa porte pa baba na ofinga papa na yo yango la famille mama si aza ya nzambe aza penza nzambe alingi mingi elo ni na loba la famille nazalaki lobi wana na l'équipe tonton promo soki lobi soki fanta o basalaki na mwana mwasi wana na moni tonton promo ka ndinga ko komisa ba didi mais ata bo komise bato c'est en sel biso to bi vérité na ngo kimia pe koti mama si pa zo moi ko pema pour tala ka za na concert munene fa préparer banzembo faut organiser ay bande na ko kota ni na ko yemba ndene na ko sala ba sortie il faut za la pela na moral ya ko kita po bino boyaki na kati ya réseaux sociaux bana ko sala neti soki ndenge nini mais lokola pe ba ko yebisa bino promotion de divorce déjà prononcé siko bino bato bado ya divorce nan basala te divorce ezanano bo ya ka bino bata réseaux sociaux bo ya ka ba bozo ba blessé de guerre ba blessé bolingo bo ya ka ko telemela bolingo bato bo suki wapi ya bino bo pesi nini beaucoup de temps ba ko yebisa bino bo pesa ba mbongo mama na mwana kuna lokola ba koma soki nini bo ko pesa na bino te likama mbongo bo ya ka te likama mbongo ata na ko chata de bo ya ka te ata ko ba fleur a pampo bo chela ka bato bo linga ka songi soto na bato musu baza ba pere pa songi ata enka tira ka bato te ata ko to fleur wa tira ka bato te mais azaka ka bona ka ki songi ka soki ka likama ya mama si ye tala ndenga zo finga na ki ketu nyuso na yebi mama moko boya zaka na réseaux sociaux awa azaka pe chinoise mama wana na yebi ye peza na yebe bien musuka kamatika parole tapona ko benga pa mpingila atapona ko benga kote nyoso kuna pa mama na enoki soki mwasi wana bandi ko finga mama si fomo na ngomona mwasi raja ngoya nini ya o mobali atika yo to nini nzoka za na mobali pe na bana na ye mesuka simbi mama si na ko finga ya bino banza befo bana ko boma bino pesa moko na makimo tema mabe wana pesa ko ata mongongo wana obengela po bana ko finga ka bata longolango po bolekisi penza bolekisi na kimutema mabe bande ko nanga eza pass nazota la boye na moni pour tonton promo nazonga na place wana tonton promo comme ko komisa kuna mingi akoma net ko sala mama si ayebi ko se organiser te na sens nini ke peut-être ba masi abimaka nanu ye moko te pona ko yemba mama si asala kana effort mon côté wana tonton problème ba mission ba ngezalaki donc ba masi na mopau ba yembelaka ba bolingo na bango donc ayembelaka mimi ba bolingo kaka ndeka mobala memelaka ye yango ya kendelaka atutaka ba bordir te peut-être ayembela ba mbanda ou bien ba danseuse kandi mko kunga kono ba danseuse o pe ba est-ce que ba lingaka nini yango juste ndenge ba finga ba kofi so ba kei amoni kota ko sala bordir te mopau za na toilette kana ke futa toilette mopau eza compagnie internet ngape na kana compagnie ya oye ko sa ba couture na ba ne bele mso na bosa na ba so ka muta benga bkena zake levi no boy ta na kozonga na makanisi na zui po ba mopa ba bazaki azaki eza lokola compagnie alaxi ba bebele musala ya koyeba musique na ko bina ba danseuse mususu ba bina ko te ba sukela ka na ko sala répétition batikala ko matsa bango te donc eza compagnie bele sikoyo ba koma ko bimaka na sima ba danseuse wana so ekalika moke nga pe na sala pa mopao nga pe na lala na mopao nga na sala pa mopao nga pe donc ba koma ko mona ngo lokola kinsema mongo boye lokola kisakata kiduka moko boye kenga na lala pe na mopao ya kaso be kenga na lala na mopao azuma kamuto ami bebisa bikitisa ataki mwasi po nga personne lala na mobali kuto yeba na ngote kamuni na kene ko sa mele na ngoda kene ko laksa ba mo kilike nga na bimaka na mobali wana pourquoi na osala ngote po na respect nga po peut-être en plus soki na bali te na komona pe mobali mususu abali nga mibali bazaka bonta mobali moko akala ka so betika lisolo mona kanikanda asiliki do yo lala ka na mobali wana asali ngo zo donc mibali badinga ko bateki na zalaka na mobali na kaka yo mobali na ngadi boso izaka ka yo otokuta na yo mibali balinga bongo ata yebaki wangana na yo wangana bomona te makingani moko wangana mibali na réseaux sociaux ata balobeki bamona ke lobi na kingani wana wangana omona pe mo ba wangana ta
bandi makate po tango zo ndima zo bibambela ka makala moto likoloma po okamwa ka mobala boyate tonto promo wana zo loba ke mama si il faut takaka bambanda talaka mama mbili ya belle azala ko yema banzemo bango tout ba bordi talaka ka boye yekuta banda ko sala mama si ayi abina kate bambila mbele basala makawa minene na batabule bande ko selinga na mawana pasi ngabi o mais tonto promo pourquoi komina na niveau oyo ko alinga bana ko lakisa ki dictateur na ye ou bien alinga bana ko lakisa c'est comme mama si ndenge ne femme la musique bon ce que na posa o lakisa mama si lokola mama si so ko lakisa mo pa o mokonzi na mona ki mpa yaki na mboka Londres tonton promo yamba ki ye bon ko ndenge na ebite nini we sengela ki apesa yo apesa kite oyo kanga mwa dizini na kati ya motema na yo o lelo za ko bimisa boye pa mo pa o sali passe yo sola na Kofi Olomide oza na numéro na ye bato lokola pene batonto promo so Kofi abengi yo donc so yo bengi Kofi donc tout à fait akoyamba yo loba nekete bosala banzemo boye na lingi mama si a changer le suko rythme mikolo po bambanda baleke bele bato bazo takaka mama si bato bazo finga bani po mo pa utanga sala ba akomaka banzemo na po tonto promo na koma nzemo te nano komata nzemo moko te mo pa utanga akomaka banzemo ne ayebi Gilles o akufa ko ba ke mo pa soki Jean-Claude soki Gilles o ba ko yeba banzemo wana yeba ko yeba banzemo bolingote Luto bango ba kutuke mo pa zo ka banzemo wana abongo lango na ningala bolo baka bongo mais mondelo wana biso papa biso tanga zala ka envie soki penza donc ndenge za ki bongo alamuki banzemo akobana ba disque na 33 tours wana soki se achango izobeta banzemo ne ka bolingo ka no beta banzemo bolingo ba chéri banini yango wana pe ba mopao azo mo idéologie wana abetela ka mimi wana banzemo ne ka ya ba vie na ye ka bongo ya bolingo na ye na bani surtout comme na sindi lelo peza mama si a ramasser na maboko na ye a che femme na ye à la maison partout lelo peza zo psenga ba merci nyonso wana ba savouer bolingo na bango nde ba yemba na nzembo oyo ya boulevard la muka tongo etani to savouer bolingo zo susu na mobali na ye ba yeba ketina mais ça la bongo ti bongo yeba teke bolingo za histoire bino mokazaka bolingo keka na balabala lokoti ka bo pam lokola ba soda ka bo vande te dikazi yango bezo kufa na banzela yango bezo mwanga na bolingo zo vanda te ale bomona ka po bozana histoire te bozana suivi mon côté bolingo za kana suivi histoire bezo ba peketa atango zala ki nazo batela yo zala boye ngana zala ki mo coincer boye mais à partir patience na yo lelo il faut pas savouer bolingo na bango il faut pas sepela bango neza histoire na bango na bisa tonto promo baba na ko yembela ka baba bolingo na bango ndenge ni bango bandaki ne bavanda ki ndenge ni basali bazo pesa bato elenge siko bino bokomi ko tala mo pa wa pesa ka ba bizu asimba kaka mwasi na ye ba mususu apesa ka bango passe eza bato bena ke yoka sona mama moko boya zo do ba wote ndenge za wana mo pa lelo akoma ko pesa mwasi ne bizu ba yebite makingani wana makingani pa pesa na yeti bon stade be mu musi ya liboso na maptala mo pa kuna basali beza nzemo na mama si pesa te oyozala ke a partir scène bakangani boye bapesa ni bizu babaluki peza boye baza kati ya scène nan basali yango te na nsi tomona ngona hippodrome po fu basala biso eloko ambala suka Kofi Olomide soko tala nga ba live mso salaka ba katelo za place ba yebisio il faut bosala biso eloko ambala suka po bato peza bafana bakanga penza minoko po ata bakono kofongola ka ntwese lo wana ya moke mais bato fo bakanga penza monoko fo bo laksa pe bo lingo na bino penza na kata set po yango nde makambo po mo po na minute oyo ndenge bato batelemelo ketu ko ote yo sala ka mwasi no bizu na nzela yo simba mama se so ka ko longola ngo bato balobi ke obangi bango po yo za grand prêtre yo za Kofi Olomide mutu moko te oyo ko longola yo makanisi na yo ozala kanango po ndenge bokota ka même na fête osimi mwasi mon pao et ça la rapisa waouh et ça la rapisa waouh vous en a kata scène so vous obina na mama si yango ndezo sala mpa pour la minute série wana nyonso ya kingani bato nyonso bimisa o lelo bazo pesa o merci te bwana minute je vais essayer leki maintenant toza série après 60 ans aïe lelo série après 60 ans ya série wana oyo kanisa ka ote owe nini quartier lateni kyo su damo tangwan wana si eleki po
pour le lota bateau bazaka na ba souffle adja ni wana futaki na te oira memaki na podote bomona ki nga futaki na reina te pona ko mona donc ta oyo ya le tango wana souffle wana zalaki na ngona tango wana ezalaki ndenge mususu souffle oto zo kola ko peto komi na ngona tango oyo eza pe loko mususu donc boko kisaka teke loko ya lobby ko zo kazaka chérie na ngana tika na kini chérie na wana siko zaki na ba 18 à 20 ans zaki na chérie moko ba no beto makoda yo kasi ko tsaka chérie wana yo kasi le loko so kokisi 50 na kata poto obengisa chérie wana yo kasi ka chérie zaka na makasi wana mama ba ke nzamo kukwenda yina yaya mukukwenda tuna yaya mutazo tika la te yaya tozo nuna tozo kene déjà ba 50 biso ba 50 ya c'est de passer donc botika mopao a savourer bolingo na mwasi na ye mama si botika biso mama si kimia vraiment asala musala kimia sala biso musala ayembela biso mongongo na ezaka ka ye moko na minute na kata mboka na biso a Congo botika mama si ayemba na mobali na ye bazala na kimia sikoyo mwana ya sa koloba wana divorce déjà c'est toi sikoyo loko banda ko loba ko bimza nwan tutu menongane eloko botelemela ki bato yango wana siko sibo yoki yango ata pesi mingi occasion côté ya nyama na mama na ye problème ezate papa za papa mais baloba batata mwasi pe baza wana aye bande na okeba batata mwasi na ye yango yo biso tozaka ba mama tozotea tozana biso contre mais ayo wakakata moke o tozoloba matoi elekaka mutute batika biso mama siki bien babeta basungana bapesa na babiju na bango batambula ndenge batambola wana basala biso ndenge basala po yango nde esalaka biso kitoko siko bino soko bomoni kaka bango babimi na mwasi na ye basali mwa eloko bobe mopa asimi mwa mwasi be mwa lindefu moko mwa eloko moko etelemaki na mandefu mama si soka popoli ekomi le bino problème soki babimi boyeko donc siko bamana kobanga bino basala so bolingo na bango te botuna ngulu bolamba bolia ya hippodrome le 19 le 19 ya tokuta na hippodrome bolobaki wo to yebi ensemble nyonso oyo to yebi nana kokisi yango mais mawelisa yo kotika na soni kende kozonga pa bana na yo oyo tala ba longola ba tatouage zongela bana no sale fort kanda oyo zaka nango na bana na yo kofiaza nango bongo te na Didi kofiaza nango bongo taza nango na motema mais jamais ko laksa ngo na miso bato yemo waza desi libanga oneza nzembo o basale kwana eza ba nzembo o bazo yema ona ndenga sika eza teke ote ndenge bozo lu ba longo liboye alongo yemo ga ibeke soki na minute o makambo kwa mwana azo to sangate so pe na cheboye hippodrome ezali donc yango ndeko beta donc en tout cas bandiko to kuta na hippodrome le 19 to kuta pe na pokwa en tout cas na pesi bino bambote ebele en tout cas to ça la live na pourquoi to so na biso kande ka to ça la promotion na biso en tout cas ba makambo bino mo bolobi bitumba soko so yebi ko gagner ngote ya ba yebeke ba ko gagner susu te monike ba yeko senga ba bando pour fallait akendika na ye mwana onde ba bandaki bitumba wana pona papa na ye fallait continuer c'est quoi ya ko songa susu sima pona nini ozomona ke ça la mi lokote c'est ça na pesi mais c'est la bina ngaba bia kisi abeki simbela balobi kola pambola opo ekolo tongisi na mboka ce n'est pas donné à tout le monde bateli batata la ba kwenda kontola ba yendo la kurata merci boba merci ki bien buke lo yindo de batuma bana ba gata batama tanga be classe kuna gata voilà la famille en tout cas na tombo libona na poko ya ko ya pour tapoter pour partager bye bye.